Quand on a donné ce comme mbuto simbi yé pas simbi et mais quand on lobby so ba bengi sia kende ko yemba na walesa to pas donné ça okendete donné ça tout ne peut mais yo peso sila oya osala nini ko kamwa lelo ekoma kokamwisa comportement ya basali ya nzambe oyo tozalaka na bango na République démocratique du Congo. Okoyoka songolo pakala bango nyonso baza basali ya nkolo kasi soki kaka bazwani problème bayaka nde kotraite yango na réseaux sociaux kaya suka ezali bongo polémique oyo ezali korégner entre le prophète des nations Denis Lesi, autrement dit IGF Yaba pasteur na Mosali Nankolo, les pasteurs chantres de l'Éternel et Mekanou. Nyonso e bandi au cours ya émission oyo et Mekanou atalisa kike soki babengisi en église à Denis Lesi ata batie ba million balamba balia akoyate. Denis Lesi, c'est quelqu'un que je connais aussi depuis très longtemps. Je ne partage pas son point de vue, je ne partage pas comment il fait les choses. Je partageais avant. Oh, il y a la lobby en tout cas, et il m'invitait dans une église plusieurs fois. Mais aujourd'hui, je ne me permettrai pas. En tout cas, excuse-moi, autant qu'on peut me réserver, autant y est, autant aller ça. Même ceux qui babeng dans l'église, je ne partirai pas. Loko la paye ya Denis alingaka bongo te, azongela ye na réseau, aye ko sabola ye, bolanda ye. Banze mongo te kiminga nyos. Je dois partir. Je dois partir au kende wapi. Hein? Yebisanga au kende wapi. Kende kasi. Kende ko kufa yo mongo, isiko kufa yo monta kufa. Spirituellement monter à Kofi. Et si il ne soit pas Kofi Ngane Mati. Yé a divorcé avant même moi on a divorcé. Et même quand tu as dit que Mikolo Nicolas va break. Ya prophète Denis Lesi. Ba dossier oyo zanango emeka no oyebisi fera sala nini? Fere keba sala attention. Olebi? Fera sala attention pour soit ande konayo mais de quoi azalaka serré na etc. Kasi chantre de l'Éternel emekanu soki otali Denis Lesi na lisu mususu eza lokola zopekisa bana na nzambe basala nini ezo zongi sabato bali ko sambela ezo zongi la mosini ya ntuka na kotala nyonso oyo ezali komema confusion na mitu ya bana na nzambe komona ba pasteur ba chantre bayaka ko régler ba faire na bango kaka na réseau yango bato ebele bakomi bandina SM Église du Christ à la maison. Église du Christ à la maison. Je répète encore. Église du Christ à la maison. Ekei! Assez valé ça. Le spectacle que tu as fait dimanche, ça n'a pas marché. Ce que tu as fait là, c'est un spectacle. Tu as appelé 28 chaînes de télévision. Tu as appelé les Stéma et tous ces gens-là. C'était là. Tous les youtubeurs étaient là. Les grands youtubeurs qui sont au niveau des médias. Tu les as payés. Tu as appelé des procureurs, tu as appelé des ministres, tu as appelé des gens qui étaient là. Tout ce théâtre-là, pour des petits voyous là qui ne sont même pas convertis, que tu vois là, ils sont en train de te faire la honte à la télé, à aller piéger des youtubeurs, à aller faire ceci, gauche, droite. Et ce n'est pas fini parce que les choses vont venir. Ce n'est pas fini. Alors, ressaisis-toi, tu es mon frère. Tu es un grand, ressaisis-toi. Prêche ta parole. Fais ce que tu as fait. Ne justifie jamais. Laisse Dieu te justifier. Les gens comme nous, si on se justifie chaque jour, mais qu'est-ce qu'on serait? Il y a des choses qu'on reste calme, on laisse Dieu. Pourquoi tu es agité? On t'a déjà fait plus que ça. Pourquoi tu es agité? Avec moi. Si ce que j'ai dit n'est pas vrai, pourquoi tu es agité? Pourquoi appeler, perdre beaucoup d'argent comme ça pour faire une conférence de presse bidon et dans des bases qui ne sont pas vraies? Tu vois, moi, je te pardonne dans mon cœur. Je n'ai pas te demandé pardon parce que c'est toi qui m'as fait du mal. Moi, je n'ai rien fait. Moi, si je fais du mal à quelqu'un, je m'incline et je demande pardon. Je l'ai fait à Marcelo parce que j'ai touché. J'ai touché. Là où je touche, je demande pardon. Mais là où je n'ai pas pardon, faites de moi ce que vous voulez. Si tu veux me tuer, tue-moi. Si tu veux emmener en justice, fais-le. Comme toi, tu es Moulouba, comme toi, tu es ceci et cela, comme tu es ceci et cela, il n'y a pas de problème. Moi, je suis Sakata de Maïndé. C'est pas grave. Mais la justice de Dieu existe. Tous les noms que tu m'as sués,
tu as sué mon nom dans toute la République et dans l'extérieur du pays. Je te réclame rien. Que Dieu fasse justice. À ces enfants-là, observez-les. Delile si ndenge ezali wana ezokonga nazosenga yo pardon na yo ezala sincère. Sincérité ezala na kati ya pardon na yo ntango yo ozosenga pardon. Namoni ozobimisa verset oza na kati ya kobrandir verset wana oza na kati ya kobrandir mpona korechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra Dieu. Ozobrandir yango epa Nzambe. Mais mingi nazomona kaka yo moto ozoluka kimia na bato nyonso. Mais ozokende kaka koluka ba problème, yo moto ozokende koluka ba problème. Soki oluki ba problème, soki bafundi yo, allez, wana oye mpona koluka osenga pardon. Cela veut dire ozobanga nde l'État, ozobanga Nzambe te. Cela veut dire ozobanga l'État. Donc, nga nazolinga yo banga Nzambe pour verser oyo ti eza verser Nzambe. Tout le monde est sincérité. Pour comment on a aussi dit ça, lobi ok on dit pas problème, lobi on a pas problème. Et ceux qui va fondre au bilisi versé. Donc nga na koyebi sa yo kaka oza la sincère na pardon oyo je sens. Oza la sincère, cela veut dire et le komoko ya simeza la te. Oyo ko lobate ko basalisa kinga na ba archevêque Jiba, basalisa kinga na bato bona senga pardon et na senga ki pardon pour na boye et à partir de la suite, il y a deux relaxations. C'est un qui parle en solo et puis c'est un qui parle en solo. On a eu quelqu'un qui m'a moussou en CCA. Parce que ça n'a pas là. Il y a qui va la paix boy. Il y a qui va la paix boy. Ah, ceux qui va ça, bah comme dit, ça quand la gâte de boulot. Bah on mot. N'a pas de problème. Mais d'un côté n'angai. N'a pas l'accès que la l'ambition. La l'ambition dans mon thème mobile. Pour exemple, la liboso. N'a pas de banakati église que voilà. N'a dîner. Bokende kofunda mpona monaki ekomaki makambo kolobaki empire wana ezokweya empire donc namonaki neti kaka bolingo eza te epuis kosenga bolimbiso wana ezamba liboso te oso eya liboso ya bato bafilma yo mpe olobi nayaki mpe kosenga bolimbiso koyebisa ye ke voilà tobandaki kobundisa yo oyo oyaki na mujimai oye otongi osali boye ozosala bamiracle tobanda kobundisa me oyo komona koza moto anzambe eza mbala liboso te nga mpe nazwa yo ndeko ndeko na nga okokoya okokozwa problème jour moko ozwaki problème na bapaster moko na obenga bapaster moko na bazolinga bakangisa nga nabengi na yebiso tika makambo ya kozwa problème na bato danda nzela boye sambela. Donc, là, on a fait un conseil de façon que vous allez sincère, la pardon au Yojo Senanga. Azaki na but ya kosali kosala nzambe na yo pa kosali pourquoi parce que moi les missions na yo maintenant au moins babolaki baza ba prophète to piéger bango na bamoni te ke ba prophète comment yo moto yo mpenza au moins dama loba ba négligent moi to kotsongo bo mona au moins ke yemo zo loba a plein kit ke to piéger qui mais à moniter. Ils sont venus me le dire. Avec 7 enfants et d'autres enfants. J'ai prié pour eux et je leur ai imposé le nazo bondela pona bino bango baza na esprit inférieur biso toza na esprit supérieur soki bango baza ba prophète ba mona siko ke to piéger bango mais baza ba prophète à luko. Est-ce que pendant période banda ko bela nzamba lobela yo makako ozwa révélation ya makako nazo ka révélation ya Bible kaka ni to kotanga Bible soko za malade na pemi na tangi ma Bible muke na kala ko interpréter ta prophétie à moninga na bino musala nzambe pendant période peut-être les vidéos à kala bazongi sala ngona actualité ozobela olobi obeli peut-être nana problème moko ya komosa otikala ko interpréter ta prophétie à Denis Lesité ba vidéo mususu ezonga na actualité et makambo yo saleza malamu moi je na zawa est-ce que ayibi makambo zo lo maman Claire qui Baraka de comparaître. Oui, madame, comment on a? Soyez.
Là, ça va. À Bukavu, en 1980. Bukavu. Jour le 23 novembre. La petite sœur. Lisa Nérandico. Nous avons aussi des clichés, ou mieux, les résultats des examens passés au centre hospitalier HJ. Et nous avons, en tout cas de ce que nous voyons, quelques éléments d'identification dont le prévenu voudrait s'en servir. Notre préoccupation. Maman, cause à l'échec na classe des amis, pour mettre à tant que c'est bisogno, nyonso. Tika boy. Maman yangani. Ba tu musu so ko bisa makama lamu, so ka kia ballon ndenga mabe. Susi na abi échec, pas qu'on na bato bazwa. Ora yaki na kura yokaki. Toi na famille ngaku tu na aleki na bino. Comment na esima yo ya yongi ndatenga nazo ko mazu zuwa. Eh bandiko tukambongo ngana zo nguluma. C'est ça. Alors, si on a rien à côté bino na pile comme ni comme ngabu. Obandika. Des avantages pour les avantages. Des avantages. Maintenant qu'on les caille mais il y a comme président. Ah oui, c'est fait je me toque na moi. Nyonso ko lo bakaki nyonso ko bimisa. Comment wanande? Ah! Oh maman. Toi ba tie. Tika boy pasta. Nani amema solution na ndako bafinga yi. Azate. Et aux on a modèle nyonso soko pesi solution mutu malamu ye. Baluka pe place utite. Batuna kate. Sowe no ka ba betelo maboko. Omoni mutalingi famille. Ye yo. Suka. Tiens pasta. Toi il va bato baloke na bakalikiri koyana mukili na biki te yokufa mama koyana biki na mukili te bokokoko nazopesa makama miki klasi eyaki na nzela kotanga mais bisi ya faute ebele partout okende bato batanga ntango tofandaki wana na mandoba limisa kosa makambo te mais ce qui est bizarre tant posant la question Saint-Esprit abisignalo Saint-Esprit ndeka na fande babisignalo mosala nzamba otalama esinga pensa lokuta beza kabal mo baza beso ba déstabiliser ba déstabiliser 2010 siko na esaki atika mambo église nanu pastor atika nanu longola mwasi longola mama tina cher longola mama tina cher bo fanda bozo na sama ko elo moko yela bino ya makasi déstabiliser bino makasi na ombengo to solo olinga te mais lukato solola elo mo bazo préparer ya makasi okokango te o sala vc on a prophétisé te na prophétiser na lobanika o ezobuta na kati na prophétiser ya pona mpeso c'est pour prophétiser d'accord obi do na ngate likabona nga mutaye bien mote d'accord pasteur Denis Lesi zonga na sama ko mabe likolo ya ba émission nzamba ko mopio na lati penda manto ya musali Denis Lesi zonga na mawa ya nzambe azana besoin na yo zonga na se ya makolo biloko nyonso osala wana nzambe asapi yo mokombo okomi pasteur sango nzambe aza su pembeni na te parce que mwana nzambe fallait que tu vois cette chose venir so bando osambela longo oyo bato baokomplete toi pasteur tu vas venir contre complot na likambo eza complot alors yo zomona ngo ezoya te menga na yebiso siko zonga na mawa po baenregistre eza vana zonga na mawa yaya ezo prouver te ça ne prouve rien azonga na mawa eloko esalami à tenir mais oyo ezoya otenir te okufa baobeta yo baoprépare le mama na bo po wana baoya na wana baesprit ya mabebele. Tu savais que les pasteurs congolais, ce sont des magiciens. Tu as dit trop de vérité, il ne fallait pas dire. Au commis gênant, il faut pas l'ongola. Zonganama. Yokelama. Yokelama. Vous avez brebis. Zonga pas papa. Aoyambayo. Amesana yusubo.
il pardonne chaque jour, renouvelle sa grâce. Alors il fallait que tout ça là émission il fallait que nous sambe là on va nous amener loko yendo laisse-moi porter plainte plein des autres côté malade monsieur to kufa na hôpital et ça docteur abaye na yi je suis fatigué moi le béaté avata na bataka te manzaka moboleza kama kasi lokwa ya nyama. Oiseau taille déjà, non, c'est du perte, c'est gâcher le temps. Surtout quand ça m'a dit, docteur, que Baobenganga, maman, sur mon temps, tu vas bengiter, mouta malade, il va benga, il sait que Balimba est déjà kala. Oko lemba matia. C'est quoi, maman? Bibembe minga babola, bobu de sa famille. Ba docteur. Maman. A traité mécontent. Dikambo ya kosala bengi assistant. Kozema ki assistant ou auto si ça se que le bekuna. Même ko traité pouku abomaki pouku. Ko bengi ko za fatigué mais ka mo bona mo di traité. Pour atteindre 30 minutes au mutanga malade ba kineki ba benganga ba bengité. Ce qui fait na maladie déjà ça négligé. Bon temps ça qui bien ba inaki ye ndengeni. Pour mututu na maladie ba wela ko le suivi. Ni ko tuna négligence et on comme si c'était que batonga qui pense c'était na carte oka biloko te na ebele micro basa ki be basindoli kanu basindoli tonga o bakanga ki be batiki na carte na component et component fatigue otala ka TVT miloko mo ezangi tine la lisio mbango na mona ngo so to ki pongi te fonata conscience o tsheli miso ko mona normal o tete ana lala so mi to ke no hôpital lala eh mais là ma maladie n'hôpital pas bien mission. C'est quoi boy? Qui m'a documenté na mission docteur. L'autre États-Unis. Maman, encore beaucoup basa ka. Maman. Ko m'a documenté pas docteur na mbet. Docteur, ngata la ngotro hein. Mi ezana ba teva bato.